Bandeko balandi ya magazine na biso de quoi souffre mon pays, le Congo démocratique et quel remède. Je souhaite bino bienvenue na version na biso ya Lingala oyo lelo thème ezali détournement, enrichissement illicite na impunité. C'est vrai pour baterme oyo po tozwa ngu na Lingala toza na makokoso me tokobunda kaka po tolekisa message toye koloba eloko nini oyo mboka na biso eza kotelemela te. Likambo oyo ya détournement ya enrichissement illicite na ya impunité na ndenge ekomi kosalama na kati ya mboka ekomi kobangisa bandeko depuis Congo ezala Congo nano tomona makambo oyo te. Détournement elingi koloba nini mboka oyo mbongo oyo batia yango mpo esala eloko boye na kati ya budget bakamati yango basaleli yango eloko mosusu. Enrichissement illicite elingi koloba nini? Elingi koloba ke moto bomoni kaka mbala kata boye akomi mozwi akomi na baimmeuble bandako biloko boye esika mbongo wana uti te na salaire ne koko justifie te mingi bazozwa na kati ya kese ya leta na mbongo ya kosala misala ya leta babipesi bango moko. Alors toyokaki ministre ya finance ya kala utaki koloba awa boye te mbongo soki bakamati batia yango na kati ya projet mpo esala mosala boye mbongo wana olesala mosala oyo babimiseli yango babipesi nano baprime epuis bakosala mosala apres babiloko lokola oyo nde eza komema koboma mboka. Likambo oyo ya kodetourne mbongo ya leta kozwa mbongo ya leta kosalela yango makambo mosusu eza eloko moko ezoboma mboka makasi ya kokamata oyo lelo moto na moto akomi koluka ye akoma mpe milliardaire azala na baimmeuble azala na bandako akreye basociété eza koboma mboka. Eza mabe te kosala biloko wana soki olikeli yango na nzela ya normal me na modele tozomonela awa na Congo eza mbongo ya leta nde ezosala biloko wana. Naza kokende na baexemple lelo très concret na bambula oyo tokoleka awa toyebi ke mboka na biso tozalaki na ONATRA tozalaki na SNCC na kala ezalaki SNCZ ekomi SNCC tozalaki na zo tozalaki na biloko ebele bandako ya leta na kati ya Gombe mobimba wana na kati ya Limete na baprovince nyonso okende okuta bandako ya leta ezalaka. Lelo oyo tozoloba awa bakonzi mpo nalobaki na bino ete Congo azobela mpo na kalite ya mabe ya bakonzi na ye elite na ye mpe classe politique na ye. Congo azobela mpo bakonzi kozanga vision kobanda tozwa indépendance te lelo 65 ya pouvoir toza na kalite ya malamu te ya bakonzi toza na kalite ya malamu te ya classe politique toza na kalite ya malamu te ya elite bango baza la base ya situation mboka na biso ezali lelo. Alors nazongi na baexemple concrète ya koloba ke tozalaka na toza na poro te lelo ya Matadi toza na poro ya Boma système bango baye nango parce que Congo na biso ezali objet ya complot moko monene au niveau international. Siko complot wana banguna bazwi bapays voisins bazwi mpe bana na biso mingi ebele bacongolais parmi classe na biso baklasse politique na biso na elite na biso bakoti base retrouver bazosala contre mboka apart que toza mpe na bainfiltré ebele oyo bakoti bamilekisi lokola bakongo bacongolais bango mpe bazokota na baje wana. Sikoyo système na bango ya koboma Congo mpo plan na bango ezalaki ke baboma Congo bakata yango biteni babenga yango na français balkanisation. Alors tous les moyens sont bons à part oyo bozoka na est kuna baguerre na baguerre bazoboma bato village mobimba po bato nyonso ya village basila bakamata population mosusu baya kotia wana même awa na bavile ya minene makambo ndenge ezokosalema basala basystème mosusu système bazosala eza koboma biloko nyonso oyo ezali ya mboka ezali lokola tozala na poro na Matadi toza na poro na Boma biso toza bana meke papa na biso tozaki na Boma na poste wana tozomona babato na biso bakananga banene yaka babato tozaki na babato soki 12 ekendeke poto yaka na biloko oyo tusa tozaki na bamarin na biso lokola eza complot yaki mpona kodepiese Congo kovandisa Congo na se bato wana bakonzi wana bazalaki wana basabote baporo nyonso ya Congo basabote poro ya Boma basabote poro ya Matadi entretien ezali te kofuta bato ezali te biloko nyonso mabe
Tango basabote basali ke port wana ekoyi ezosusa na valeur te o po yamba babato moyen eza te eloko boye eza te na dragage baloba bakosala te. Bakonzi wana bango bake kosala port na bango ya privé. Bakamati ndamba bakongole mpe babendeli bango na biloko wana balobi bino mpe boya bosala mpo baloba bato nyonso nde bazosala. Mais bango baza na schéma wana ya kokoyisa Congo, complot contre Congo, basali port na bango ya privé. Sikoyo babiloko nyonso ezaki koya po ekotela na port ya l'État oyo ya boma na Matadi, lokola bango nde bakonzi baoriente yango vers baport na bango wana. Ce qui fait recette nyonso oyo Onatra falaki asala partir ya port na ya Matadi na boma ezokota sikoyo na baport na bango privé. Onatra na boma na Matadi akoyi. Bakamati nzela ya tre kolonga Matadi ti awa. Kuna na Katanga nzela oyo SNCC alekelaka kokotisa marchandise koleka boye tout ça. Bakamati basabote nzela na biso ya rai. Soki deraillement ezali bakozongisa te tala rai wana eza depuis avant indépendance. Ezala kaka wana. Baza ko moderniser yango te, baza ko futa bato malamu te, eza ko mema ba grève, pona nini fongoli nzela bango na ba allié na bango ba étranger. Balobi te soki tozolekisa marchandise na biso nzela ya train ekoumela pona ba grève. Tokotisa kaka système ya bakamion ya minene ememelaka biso biloko Matadi ti a. Kala ere tozokola Congo, makambo ya bakamion ya minene ko oyo bakamion ya minene wana ba conteneur ko yana biloko na licence ezaki bongo te. Biloko nyonso eza koyela na train esali ke bafuti Onatra zozwa mbongo. Mais po bayaki mpona koboma Congo eloko moko baboma ngo baboma économie ya Congo, baboma bakongolais. Bakata Congo bamorceau baaffaiblir biso tokoma faible parce que soki population eza pauvre makasi ata moya kobunda eza te mpo nzala pasi. Bakamati babomi Onatra. Ndenge Onatra ekoma wana ba 10 mois impayé, 12 mois impayé. Ezaki société moko ya makasi Onatra bozomona wana. Bakamati ke Onatra ekomi bamituka nyonso ezoya bamarchandise nyonso ezoya na Matadi ezoya na bakamion. Onatra sikoyo atekali kaka vide. Barai na ye tout ça kutu mutu moko alakisa biso dernièrement wa ndenge barai nyonso ekoti na kati ya matiti. Kuna na Katanga la même chose. Basali babomi SNCC po ezalaki ba minere ya Katanga kuna ekolekela na ekoya na train wana ti elekiti nzela ya Matadi ekeko bimela kuna na boma Matadi po ekende poto. Basali bongo te babomi SNCC bafongoli nzela bakamion minene ebimi kuna na Katanga ke Kasumbalesa ti ezokende bamboka wana bamboka oyo ya pembeni wana nde bazambi nde eza ko se retrouver biso moko rien. Kaka bakonzi wana na mboko tozalaka na zone na biso oyo ezalaki wana biso kutu loka tozalaki na intérieur chaque vacances tokoye photo kende kotala banyama na zo bango basali ndenge nini basabote zo wana banyama bazolia bien te banyama bazozanga ba na gestion babomi zo nakani biso moko boyoki ke mokonzi moko a créé kuna na Kenga kati aza na zone na ye kuna kokende kotala kuna $30. Ba société ya tozalaki na Air Zaïre na biso kala Air Congo ekomi Air Zaïre bango baye basabote société na babomi yango ba créer Wimbidira bana mike peut-être tango baye yango te biso to yebi Air baye ba créer société na bango ya aviation Wimbidira ekomi ba voyage nyonso ya ba officier ba voyage nyonso ya l'État ezolekela na société na bango wana recette faraka kota na société ya l'État ezokota kaka na bango. Gombe oyo na lobi Gombe zalaki bandako ya l'État etondi bandako ya portefeuille bandako ya INSS baye systématiquement koteka bandako Onatra pe azaki na bandako koto bateki bandako nyonso wana. Kala ezalaki soki banome directeur na administration banome secrétaire général okolala na ndako ya l'État. Lelo oyo tuna ba directeur ba secrétaire généraux bazofutela bakamati bandako nyonso ya l'État oyo ezalaki ezala ya portefeuille ezala ya Onatra ezala ya INSS ezala bateki bandako nyonso na bandako o ba immeuble soki bana Gombe beaucoup te ba immeuble wana de bandako ya l'État wana batekango bateki soki basali ba société bango moko baza ba actionnaire na kati ba société wana nde makambo oyo za kokuboma Congo. Bakamati biloko nyonso ezalaki ya mboka babrade yango bateki yango babomi yango bango ba créer même chose à côté oyo musali falaki l'État société l'État sala ekomi ko sala na société na bango moko bongo ekote pa na bango. J'ai kamine ezaki société monene oyo budget ya l'État ezaki ko uta plus de 50%. Na ba réforme na bango na ba allié na bango ba FMI banini o basala ba réforme ba ekolongola ba kotisi carré minier.
Carré mini lingi ko moto mtoko somba mama bele na ye exploiter ofutaka taxe pa ya l'État. Et ça li lelo yo je kamini akoyi. Ba tunde ba komi ba individu ba komi na mbongo. Oyo nyoso zomona bato bazozo wana ezaki mbongo ezakota na je kamini na kese ya l'État et ça li mboka. Mais baye na réforme wana parce que za schéma munene complot munene pona kwa fesse Congo. Pona kwa faiblir Congo. Baye na carré mini ba congolais pe ba côté na kati. Nde tozolo ba soki ba konzi bazangi vision eza mabe. Kozala na vision e baka mutu azala déterminé ko yebake projet oyo réforme bazoyela ngai eza mabe mpona mboka na ngai. Tala lelo oyo Brazzaville azosenga tosala na ye pont kuna na Kinsuka mpo ya kolie biso na Brazzaville. Mpo wana eloko nini? Biso na Brazzaville toza pembeni awa tolekaka wana na bato tokomi Brazzaville bango bazongi ata soki baza na biloko elekaka na bato wana. Bake pe ezalaka wana soki mpo na biloko minene. Mpo na nini balingi batia pont kuna na Kinsuka? Kaka pona kokwesa économie ya Congo parce que bango lokola baza na poro na bango ya Pointe Noire et pas na bango moi sérieux za makasi na kati ya ba service ba bato nyonso ko préférer ekitaka Pointe Noire et puis ekotisi biloko na Congo biso tozo gagner te. Et heureusement na félicité ba bandeko na biso Congo central ba bondesi yango biso nyonso to appuyer bango tozo sala port à eau profonde kuna na banane soki toza na port moko na banane toza na poro na boma pe na matadi pourquoi tokotia susu pont awa na Brazzaville totia pont mituka na bango yotaka na biloko na Pointe Noire ekota na Congo kozanga vision na bakonzi kozanga vision ezali liwa okoyeba protéger population na ote okoyeba protéger mboka na ote nyonso wana ezali mpona nini bakoyisa économie ya Congo mpo ere kouta kuna epa na bango biloko wana ekokota ekozala moins cher ke biloko oyo biso kozala eutaka mwa nde yabo biso toza na nzela te biso toza na discipline na makambo ya bamosala te tosala tala ndenge mboka na biso evandi na se na complicité à l'interne na bana na biso moko awa na bakonzi na biso moko awa mokonzi mobimbo ko ya wana obomi poro ya mboka o créer ba poro na yo privé orienté biloko nyonso ba travaux nyonso kuna na ba poro na yo ba société ya l'État ekwei okuti société à l'État osali ekwei yo créer société mosusu avec ba même attribution wana mbongo nyonso eza okena société wana ekwei ekepa alors que yo ndo za na obligation ya ko veiller biloko wana etambola malamu tala eloko esali ke mboka na biso evandi na se bandeko na ngai ebandi wapi na mboka oyo koyiba eza lisusu soni te moto akoyiba na mwasi na bana na famille bakoyoka soni te détournement ezali nini enrichissement illicite eza nini ezali ke bomoni kaka motu mbala moko boye bozalaka na ye azaka normal mbala moko kaka vie échanger akomi kosomba bandako akomi kotonga ba immeuble niveau ya vie na échanger kende mboto sala boye mais botali musala ye asalaka aza mesure te ya kojustifier bozwi wana azwi yango ndenge nini nde enrichissement illicite yango wana awa na mboka toye komona bato ebele baza bongo basali détournement mbongo aletelekaki boye komi ya bango moko bamifuti baprime mbala moko basali ba immeuble mbala moko bazosala association na ba étranger po contre mboka na bango moko bandeko na ngai toza na mboka mibale te toza kaka na mboka oyo moko ata bino bavandaka na poto kuna soki ebebi ya bokoki mapoto me bapara na bino baza awa bafamille na bino ezali awa ndenge nini bokoki kosassocie na ba étranger po na koboma mboka na bino po na koboma économie ya mboka na bino tala lelo de 60 ti lelo 65 ya indépendance mboka ezokoka kotelema te mboka ezokoka kotongama te lelo toza na baintellectuel ebele bana na biso ebele batangi na badomene nyonso mayele nyonso eza na bango ndenge nini tozokoka kotelemisa mboka te ndenge nini tozokoka kogere mboka te mpo na nini mpo na complot oyo esalamaki contre Congo kodepiese Congo koaffaiblir Congo élite na ye classe politique na ye ekolabore na banguna ya mboka pour na affaiblir mboka na domaine nyonso na lobaki ke poto za na guerre makambo ya défense et sécurité na kolobate de la lengaki na tiela bino na ba exemple ya système na défense na sécurité ndenge nini tokobima na situation oyo parce que émission na biso ezali de quoi souffre mon pays le Congo démocratique quel remède poto bima na situation oyo eloko ya liboso nanu il faut tozala na cohésion nationale oyo balobi na lingala bomoko siko bomoko yango tokozwa ndenge nini epai ba élite na biso basi basala ba makambo oyo et blesser population et frustrer population et appauvrir population et nyokoli population de telle sorte que population azaka suna confiance na élite te siko oyo soki tozosenga cohésion nationale population kotona biso na banane na bato oyo bateka mboka na bato oyo botumo oyo mosala na bango koyiba
na bato baza konyokola population. Bandeko na ngai na video ekoya nakoya mpona koexplike ndenge nini to restaurer cohésion nationale na mboka. Parce que soki tosali cohésion nationale te tokolonga te, ezala bitumba uti libanda, ezala à l'interne, toza na besoin ya bomoko na kati ya mboka. Po bomoko wana nde a partir ya wana nde tokoyeba tosala boye po ozomona komba yango kote mboka na biso eza dans tous les domaines, domaine militaire, économique, dans tous les domaines, complot yango ezali evandisa Congo na se. Esengelika biso moko bana ya mboka nde tomitia esika moko toloba te tokovanda na se te tokobundela mboka na biso. Nakanisa mpona lelo nakosuka awa na prochain numéro nakoya koexplike bino ndenge tosala cohésion nationale. Mais il est vrai que soki Congo eza place ezali ezobela complicité monene eza na élite na biso na classe politique na biso, bakonzi na biso bazanga vision projet koya boye bakotala te projet wana mboka nange koganye nini te, soki kaka se retrouver ye na famille na ye na baninga na ye bayambi projet wana, alors que projet wana na se nango ezali piège contre mboka. Merci beaucoup et à la prochaine.